ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbalo et komaki mais lokola tozaki na foi na biso tozako linga to kenenango yango na tosuki lelo yo bon je ne sais pas soki bato bazomona mabe ke to salango esika ya boye poto kumisa ndeko na biso président Tolito Yeba rumeur wana o etambolaki par rapport yake parce que bon apparemment po pesa ki mange ya ko kabwana entre bino ba comédien eza na ba msusu bana ngambu na bango bino pe na ANTPC botikala na ngambu na bino alors ouais ngambu ezate sidi que na uti ko loba na ba artiste comédien toza na ba msusu ba réfléchissaka mitu esala ko ba msusu bazali bato a sentiment bato loyenge un artiste comédien azana moment na ye neti nga sikoyo nazali ndungi mambimbi mais soki na mati kuna na komi kosala ba comédie na ngai je ne suis plus ngai donc j'ai fait la différence net na moment boye j'ai réfléchi pas na ki parce que ba yebinga non il y a des gens qui ne veulent pas faire la différence entre qui soki star na ki moto momoni ko kabwana ozoluba non bato bazana esprit FC bangonde bazoko linga ko kosala sukinini mais batu nyonso ya solo mais balobi mais président Masumu eloko nyonso mutazo sala ba erreur ba boko so 100% te mais l'essentiel est permettre bino boleka na classe je crois que ti lobby sokinzamba sali sibiso ndenge organisation to kaniseli yango batu bakomona quand même président Masumu malgré ba finga ka yona ba internet ba lobby et ce qui est faux parce que ce que c'est solo mais faut ngayi baba ile ngayi d'abord je ne travaille pas seul tout ça là na comité et logo et puis makambo Mundweri fona yebi sabino très bien Mundweri le premier jour à Belaki le matin bato groupe na bango babenga kingayi pona ko lobake Mundweri apikaki crise na ba 3h du matin ana zana ba chinois je suis allé à l'hôpital vers 12h bazolinga kokotsa batu te po azalaki déjà na état moko ya malamu te mais ba docteur balobi na kota na talié et puis balobi nanga que azui choc na kati ya cerveau donc ka mo veine moko esali net kaka ko déranger allo et sali makila na kati ndenga AVC sala kawana depuis ce jour là to landeli yango on ne voyait pas batu moko yo bazoloba na internet ba ko trouver bino que non bino batu internet to sana prière moko na poko pona Mundweri ou bien bino batu internet to sangani kuna to zui ata 1 franc po partout to sakoleka na ba télévision batu nyonso bo sambela pona Mundweri soki des ali bo pesa na président Masumu te bo pesa na association te biso to sala kaka to lo baneti propagande oya sana lika eloko moko akende et pas ya madame na hôpital ceux qui moyen ba mona gaou et c'est ça qui avait été fait tout le monde qui batu tina batu o batu ntilo to so mona bango te biso to zo kene régulièrement ceux qui to uti na hôpital lokola to sana ni na biso ya ANTPC to zo publier état ya santé to wi ke to uti kuna bon mais to tsaika kana mabondeli tout to tamboli na ba télévision nyonso tantôt pour nous contredire qu'il a koufité pour les musulmans akufi to sali ce qu'il fallait faire mais dit comme que jeudi le 30 pendant que biso zala ki mercredi jeudi akufi le même jeudi tango akufi pendant que ba mususu ba vande na bango ba yebiki Mundweri ya bela kame ba kipaka na bango te ngana bengi si artiste comédien na 16h na VV Center pour que to yeba ndenge to kosala ponde ko na biso akufi et to suivre stratégie to kosala loko moko te il faut to kutana na famille to kena famille dimanche famille bolobi nini ndeko na biso akufi to kosala ndenge nini famille balobi na biso te
aza moninga na bino ya musala papa Masumbu oyo bokolinga kosala pona ndeko na bino biso tokozala nde sima na bino. Donc ti ozomona ngai yawa to défier ne loko moko te oh ba sauter les familles oh quoi tout ça. Au contraire que famille batiaki biso devant un fait accompli. Balobi bo sala o boko sala biso tokozala bino na sima. Et depuis ce jour là to bani ko sala ba réunion na VV Center pour na ko préparer matanga mutu moko te tango kaka gouverneur alandi biso na ba télévision alobi ke yepe alinga kota na matanga ba yambi biso na famille ya Mundweri na délégation na memaki ya 10 personnes ba pesi $10,000 ba pesi $10,000 tolobi bon gouverneur alobi il faut bosala matanga moko ya bien to pesi famille $3,000 maman Olive tango ye a pesi $5,000 famille bazui $3,000 biso totikali na $2,000. Le jour suivant batun sans contrôler d'abord ngate mutu na zoaka tout ça Masumu de Brende ayibi mbongo $15,000 emona nanjili kutukuna soko kena kota ba ya bwenso wana kuna bat bazo mela wana omoni soko bat bazo mela ndenge lo yenge yaka et puis babiloko ekoma bat bandimelaka ngana ndimelaka suba babiloko te parce que le coût est ebelé. Oh Masumu $15,000 eza wapi oh tout ça rien. Nous on a dit Mundweri na valeur na ye aza susu mwana ya njili te azali mwana ya batu nyonso tu toko lelela ye sika oyo batu nyonso bakoki ko ya et puis bazala à l'aise et to ponaki awa pour que batu nyonso ba se retrouver batu enfin ils se retrouvent na ndenge ya mawa mais les gens se retrouvent et puis bazolo ba même do ba comédien pe ba koki pe ko zala pe na ba situation boye ko ba kanisa kaka ba musicien kaka o ba luambo ba masiya ba masiya ba swaki ba combien ba $650 $650,000. Est-ce que vous avez une différence na obiso to sali na 9 évidemment 9 ngotang to loba $9,000 ba dépense mususu ekosa nango tout ça mais na organisation nion surtout depuis to bandaki na papa liolo ba pesa ki bango na l'état $200,000 mais botala c'est comme atanga ba toyo ba zuba $650,000 il faut que les gens tout et ça la na association to ça la association na biso pas comme musique ou bien batu ba critiquer batu ou bien nini eza pona ko fongola bongo ya batu ba kende liboso ba yeba ke vie eza etumba et que lelo soki o mati lobi pe okoki ko kita lisanga l'union fait la force. C'est pourquoi notre association de Panzanakate même quand il y a des petits problèmes nous arrangeons cela ce que telle une association de biso tel il fallait ça la kuna il fallait ça là oh c'est normal que ça la oh c'est normal il fallait ça donc nous sommes une association où il fait sa fierté na artiste comédien voilà ndenge to sali je pense que batunion so ba finga ki finga ngana ba internet sans que ba yeba parce que quand vous parlez de quelque chose il faut aller bino mo kalisi ngana yibi comité mobimba to sana ba mettre l'homme ba nan ba to bele tout ça là et puis bazuti kama tsumu ayibi le mbongo et puis nini yango tout ça alors ce qui osa l'air musu to tali to tuni nani yango za ba garso asana groupe nini groupe ça na groupe na bango na yemo comme konti na bango tout ça c'est la même chose voilà. Président s'il vous plaît papa Mundweri atiki groupe par rapport ya groupe atiki okoloba nini na bandeko na batika limwa liloba poza papa et que sunga bango mais soué ezali nga troupe na ngai ezali 30 ans il faut que ça la méthodologie troupe ezali petite et moyenne entreprise ba dirigeaka troupe na loluyengete yo président groupe répétition so salema soit aussi au Kenya na yo kotambola ou bien ozo melano kuna et puis bat bazo sala kuna ou bien lo yenge po ozu momi kuna na kati ya groupe momi wana comme ko kimisa batu mususu ou quoi il faut c'est ezana déontologie ezana méthode nango ngana groupe na ngana zana batu asali ba 20 ans ba 25 ans ba 17 ans pourquoi il faut savoir tenir
Maintenant, nga lokola toza kozala na Mundweri parce que président na biso ya association na niveau ya Tchango. Mais kokota na kati ya muzindo ezalaki te. Donc moi j'ai pris beaucoup que Gaou amemango na aventure te. Sur la même aventure, ils ne feront même pas 3 mois. Parce que ce mokonzi a accueilli, ils allaient préparer brusquement kaka, muta piqué crise a fait libéla. Donc il faut bangomoko bailler ce qu'ils veulent. Basa la discipliner. Ordre et fait ça là. Bailler que ezamusala. Le col appelle Banzonzing comme il est belé. Ba meka ko ça l'effort pour que bana na bango basana banzonzing ba ko contrôler bango parce que banzonzing est comme ça comme artiste fainéant moi il va répéter ça tout c'est dit or et logo nyot pour un artiste logo qui na biso zalinde répétition monsieur bokino yo mama ya nani yo tata ya nani allez paf bolo bakana bino so ko lo ba mingi po basala ba épisode belé lors de la discipline sociale. Merci beaucoup. Merci. Je suis prêt de mourir. Aujourd'hui, les étudiants,
À la face du monde, je suis le citoyen de l'Inikin. On a pris tous mes biens, je suis le coordonnateur des jeunesses, des collèges, des étudiants. Raison à qui vous m'écoutez.